Histoire yango yo serait parti tozo continuer bongo 5e saison. Balobi mabina ya piton. Nyoka tango abina ka bandeko keba akokamola keba na fene. Histoire bandeko tolanda. Voilà nzoka nde toza na terrain ya bato yo bazo sala mbongo na domaine nini na drogue. Ba trafiquant. Nzoka baza batu moko pe keba baza très dangereux. Faga moto moka yebani na masolo angola aza na circuit. Par rapport à bato basala na ye mingi bakufa po boma bango na trahison pe na escroquerie. Moko a résister Gamba. Gamba penso ka teti na marque na ye aza pe na ba combattant a recruter po babunda na kombo na ye. Do ye pa komi maître na terrain face à face na Faga. Do batongo telaka ba kombo na ba komba ngozo bangisa. Histoire ya danse ya piton. Don na kata mondango, criminel alingaka te balonga ye, alingaka te ba domine ye. Na monda trafic ipendenge moko. Moko alinga zala maître, azala kaka doyen na domaine nango. Suspense. Omoni bandako yango babimaka. Babima na bandako bien. Batambulaka na bakara bien. Voilà ba chéri pe. Bazalaka na bango ya bien. Voilà toutefois ndeko kolanda nzela ngote. Po yo jour kolanda bango ba mesana bakokima. Bakimaka masasi, bakimaka la police, bakimaka liwa. Mais jour yoko meka yoko kufa. Nzoka ndazo kende mouvement landa. Moto pembe na zotela mouvement ya Faga. Oh, ya Gamba. Bandeko da bakomba ngo confusion. Tango Gamba kei. Nzoka ba espion na ngambo bazali. Donc moto sa na sécurité azate. Et ko beba pe na minute oyo. Voilà mouvement na sima balanda ye comme filature. Donc keba na ba geste, keba na ba mouvement pour ba kozo na kidiba monguna za mosika tabomiyo. Et bango nyoso bien armé. Donc si ba signal liwa pe ya masasi. Kokufa na lisasi ya bango za normal. Coup de fil. Donc awa prêtre na bango vandi. Ba yela téléphone. Donc leader na kwena yi. Pese langeza ndenge nini? Paquet et cause à la livrée kalaté ezo kene na banque. Alors ezo bima na batoyo bazana hotel boye. Azo pesa adresse, azo pesa itinéraire. Kop na bango bako dévier cargaison convoi ya mbongo fo kene na banque. Alors na minute pesa na reste mbongo na ngato sepela. Ndeka ozo kata na pesa reste. Information de tambula kaliboso. Moto apesa information azo sela mbongo. Affaire yango kenda na kimia. Mais maleme mutakokufa. Oh, sécurité. Nayebi, bino nyonso boyeba, raison ezate, esquisse ezate. Bino bo kende ko so marchandise boye langango intact. Na bandeli, na lingina so paquet. Marchandise comme langai. Alors, code de marchandise bango bongo bayebi. Et loko babengi marchandise bako laksango na batute ezaka drogue tombongo. Affaire na bango de yangwana. Voilà monde ba criminel. Do ba fifaka na crime bazo simba pe bambongo kotonga mapangwa minene ya kosomba pe mituka ya cher. Yoka ka kolanda ka pe kolula ka fia batu. Oya salaka oyebite. Mwana mobali ope Jonas abanda luka musala toyebi nenga koti crime toyebi nenga koti affaire à drogue yaya na ya branché ye kopa liboso yango coup de feu nzambe babomiye mokola mekaka kopango akende boye bazuye na pete babomi Jonas licencié mwana université
chômage etambusi ye ti azangi mosala lokola yana ya simbaka bambongo alobi peti na nga na relaction ndenge nasalaka mbongo akotisi ye mokolo kaka mekaka ye wana zwi lisasi bandeko yango nalobi yokeba tika bango na kope na bango eza ya yo te moto moko alali pauvre Jonas. Donc mabina ya nyoka ibandi nzoka nda loti ndoto elingi koloba kaka non ba révélation akeba na makambo azokota mpe bafere azolanda nzoka Jonas azali affaire yango ya liboso nzoka moto atindi ye alingi atinde na liwa mbongo ebele me liwa pembeni pongi ekatani yango atosa alanda akende po bandoto deje lobi ke balobi kokokisama elingi akoloba ke zala prudent kima bisika wana oyo bazozela yo eloko bapesaki yango oyo marchandise eza na kati bazopesa mpe ntango apesa rapport ya coopération ezali awa nzoka nabimaki te nazali awa azobanga makambo ya sika omoni ebandela kope donc bato babanda makambo sika bakumisaka nano nzambe mpo aloti ndoto nzambe nanga merci nzoka ezali awa balingai na bachaine malete eza na marchandise bakangi chaine mpo moto oyo ayebi nano eloko te balatisa ye chaine na nzoto donc soki osali opération te chaine ekolanda yo ekokanga yo kaka oh pauvre Jonas akota kaka po lokola sandimaki nzoka affaire yango yango ngindisa yaya na ye tala na butu wana bato oyo bayebi bazalaka na baprotection balukaka banguya ya banganga po eza bakope moko soki bakangi yo okangami libela voilà moto moko ake koto oyo gamba ake kotalisa bapouvoir molili alingi mpe amibatela po opération moko ezoya oyebi adversaire na yo azalaka na moto kati na bango oyo apesaka information nyonso sur yo abo ye pa yoki me nganga moto yango ekozala nani nzoka infiltré nzoka traître moko aza na ngambo na ye ake koyoka yango pa ya nganga information soki ekendaka na ngambo banguna monguna nzoka azwaka position ava ye alors fongola miso tala yo moko abandi kodémontrer elongi ya nani wana parmi bakombatant na ye ye mpe alinga yeba moto moko aza na ngambo voilà tala balakisi elongi ingénieur nzoka nde ye moto atekaka information pa ya faga me nganga nayebi nanga moto yango te alobelaka ye position nyonso na yo mpe oso ozalaka apesaki badetail ya bamouvement na yo yango wana ata mongongo na yo na telefone ayeba akotrace yango akomprendre te moto ya mayele boye monguna aza mpenza bien positionné ayebaka nyonso ilekela ye me nganga sikoyo nandimi koza motu te oza molimo mpenza merci beaucoup opesi nga information sur merci tala malamu na lelongo awa siko nakende me yeba eloko kitoko kopesa
na ntango mosala malamu osalameli yo. Talking of oily food and fish. Oh, I always remember that. bon d'accord, na oyebela nayebi ndenge kopa ngo elekaka kwa. Ah bon? Donc mouvement na ye ennemi ayebaka. Ah bon, ça va. Abandi ko raisonner. Moto yo aza mayele mingi. Donc soki pe na sali faut pas akotimbela ke nazolanda pe na ye moko. Voilà que qu'on raisonner. There's no honor Tala. Et ça na in being a loser. honneur te nga nazala perdant. Jamais. Donc bakotanga été parmi ba perdant. Ils ont le coup monté, ils ont défaite. Suspense. There is no honor Eza na honneur te. in being a Lokumu loser. eza te nga nazala perdant. Na bandeli. There is no honor Naza na honneur te. being a loser. Soki batangi nga perdant. Get the money and Bozo the mbongo, bozo pe drogue. waste anything. Pe eloko nyonso ko résister. Boboma. Fight. Moto nyonso oyo akozala contre bino boboma ye. That is the game. Moto abika te. Est-ce que boyoki ngai? Faga. 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 is Faga. very heartless Ye nde mutu and merciless azoboma fella. lisolo na nga na mokili oyo. Aza na place te liboso na nga. A lot of promising young men. Obomi bato ebele. But mona no worry. Mais kobanga te. My name na Gamba. Kombo na nga Gamba. Gamba is here to change Gamba the game. ayende kochange badone na jeu oyo. Gamba if na no no. Gamba aza moto mosusu. Zida you Na call minute me oyo Gamba. soit Or you call me changer. obengaka Gamba But changer to na obengaka Gamba. moto abongolaka Gamba basolo. na changer. Faga. Yeba Faga. Otamboli bisika batambolaka te keba na mino anyoka. Promising. Bajene bato bazaki na posa ba vivre. Bakufi likolo na yo. Alors que ye pa boma atangi yango te. What the fuck you see? Tolanda. What the fuck you see? Eh, cet enfoiré c'est qui? Awa pe Gamba azoloba. Qu'est-ce qui s'était passé? Where is my money? Mbongo na ngeza wapi? I hate excuses. Ta nalinga ba excuse te, nalinga te ba oba pesa ba raison papa. Mbongo na nga nalinga perte te, nalinga keshek te. I gave you a package. Tala, na pesa ki yo emballage, o livrer pour nanga. O dévier yango. OK nango wapi? Na pesa confiance ngani? You diverted it. O dévier cop nanga yi vraiment. O ye na retour ozo bisanga ba histoire. Masolo pampa nalinga raté. I only want results. Oui bien, nalinga nde résultat ya cop nanga. So tell me what do I do? Lobelanga with you siko now? nasani na yo mutaboyi. No. What do I do with you? Nasala na yo nini? What am I going to do Eh, with Loba. your fucking self? What? Mutaboyi na okeno wapi? Omoni bango nyonso baza sika moko nani leader na bango? You know how much Faga. you lost for me? Tango wana pe Gamba azalaka na molongo, azalaka otosa ye. Millions. Donc c'est que mwana mosala akomi pe What do I maître. do with you? Oyo nyonso makanisi. Nzoka le passé bautaka boye sika moko. Abande ko corriger mabe ba combattant na ye. Soki ba café ngambo. Coup de feu. Donc affaire na ye soki mbongo e baby. Oza na liwa. Azalaki wana Gamba zotala. Abenga ka pe leader. Good night, Oscar. The street is never Omoni Gamba pe kati na bango. Let's go. Do bayebi kopa ngo bien ndenge ezalaka. Soko tosi te babomi yo. Nzoka nde affaire yango ezalaka na réseau ka moko. Lelo bapanzana. Merciless. Donc ye moto yo toyebi ye Faga Very, very merciless. azala na mawa mutu te. Un vrai tueur. He finds pleasure in killing people. Ye plaisir na ye soki makila bato And it's ezotanga. not his fault. Especially Pe when it's force time for amukie. you to have your freedom. He doesn't Soki want that. kaka ayebi ke ye nde aza perdant. Set you up, Akoboma send yo you to sans prison. pitié. He finds fault to set you up, Bato mosusu kill us, so many things. akoti oyo na Many motambu bad things. aboki mpe na boloko oyo ekokomela yo okondima te kezalaki ye wana Faga I know him too well. nayebi ye tellement bien I know Faga. nayebi tellement bien moto Faga akokosanga na nini mpo ngai Gamba. Gamba I've killed men. nasi na boma ebele na mokili oyo I've killed men na boma bato for Faga. me Faga
especially one. spécialement Yonde Wallo. tozawa walo moto na ngai nazokanisa Best friend. meilleur ami hein moto na nga kati A good man. moto malamu moto a bien We wined and dined. tobanda kolia tozobaya ensemble My best friend. moto na nga pena ya kati do azalaki na moto na ngai biro Wallo. oh walord Good-hearted and moto na nga mpenza oyo nice man. tosala bafere ya kitoko Faga made me mais kill Wallo. faga aluka nga na boma motu na nga pire nga Killed Wallo. ntina boma walov ase rappele bazalaka ebele nzoka na fere yango erreur ya mokie moto azokufa do bapire ye ebele bakufa likolo ya faga mpo ye moto azalaka lider do lider na kati ya bacriminel aza lider ya liwa moto na ngai walord osali boye mpo na nini ko makambo boye oyebi bien erreur ya moke awa ezalaka te ya monene ezalaka te moto yango mpe ase défendre ke nabomaki yango nasalaki yango te tala soki oza na likambo lobelanga vérité fongolanga epeselanga ezalaki ndenge nini ko talaka ndenge okomi vraiment moto nango oyo akokufa pamba nzoka affaire ya mbongo soki emonani te explication esimbaka te voilà l'idée awa mpe gamba azotosa faga basouvenir etikali oyo nyonso le passé oh warlord oh les grands guerriers oza moto na nga terrain grand combattant yo salinga boye mpo na nini na nga vraiment obosani leader na yo oyebi bien nalingaka te ntango moto azoyiba nga naotala ye na mbongo na nga nasala calcul te ya mabe te nasalaka vrai calcul obomeli nga calcul ya mbongo tala lobaka na malembe mbongo eza wapi na libere yo na pasi oyo na jire pa na yo na jire na zwi na nga mbongo yango te eza nga te toyebi te babanda wapi mpo mbongo yango ebunga na maboko ya warlord moto azolela aza na pasi pene ya liwa lider azotuna lokuta estce oyebi kozokosa lokuta eza lisumu le salaire du péché c'est la mort oyebi yango na boya lokuta vous comprendre a torturé moko ya bakombata na ye aloba esika atie mbongo nayebisa yo walord oza parmi ba vrai combattant na kati ya réseau na nga napesa yo confiance mutu na nga kati mais awo obebisi kopa mbongo nayebi te nalimbisa yo ndenge nini mutu ayiba nga nalimbisaka te. You know I love money so much. And I don't oyebi nga nalela mbongo fort mpe jamais nalimbisa moto abebisela nga kalikila mbongo. Alors sorry about this one. je suis désolé warlord. The rules are always the rules. oyebi mibeko etikalaka kaka mibeko echangeaka te. Gamba ye wana azoyoka na nsima Gamba Do me the honor alors salanga honneur to eternal sleep. o tinda ye na repos pongia libela akende kopema libela Let him go. ayoki nzoka pire ye Gamba tala alobi faga zela nono parfois toyoki na bien te walo daza kana lobi boma ye ozokanga bien ba oyo bazalaka wana bayebaka leader oyo soki oboyi koboma ye yeba naza pre na bomande yo na pesi yo mitindo nazotanga ntina 3 1 s'il te plaît moto moko azobondela baboma ye te 2 atangi na 2 alobi 3 keba Gamba azokanisa ndenge abomaka pire master na ordre ya faga
moto nanga tala kaka ezanga te asoka abomi te monduki na nsima ezotala ye aboma mutu na ye aboma ye mpenza na posa na ye te manduki ezotala ye yoka ngai mbala nsima napesi yo kaka ordre esengeli osala ngo mbala moko otosa sans douter sans poser de questions. Voilà leader na ye Faga. Masolo akala nzoka yango toyeba te. Etikala nzoka na motema alela moto oyo aregretaka eti lelo. Donc atako tumuta aza criminel, aza kuluna, aza penani, azaka na bapiriye. Please, I'm sorry. Ah, limbisanga yi. I'm truly sorry. Nayoki pasi limbisanga. Please, if you can, Soko koki forgive me. limbisanga yi. I'm sorry. Limbisanga yi. Moto sa I'm not kufa gonna kala be next. azolo ba limbisanga. Lord. Nayeba kaka nga mtu na Rolanda sima po babomanga. Yaonga pe fina sala I action. know Faga too well. Nayeba ki Faga tellement bien. Faga would not rest Faga until I'm down in this game. akokai kovanda jamais na kimia ti na kobunga na histoire oyo. Faga down. Yaona nga pe na jire fona boma Faga. Ngai gamba We'll do anything, na kosala nyonso na bandeli anything na kosala nyonso de mon mieux. to make sure that Faga Nazala sûr que Faga goes down, akweya no matter what. atako nini kosenganga. Promise. When is a promesse? Oh boss. Ah boss, oyebi tangu balobeke mama alingi pazu makangu tobengeka papa na minute oyo towana mosusu te toyaka na yo bango mpe na ngambo oyo bakomi sikoyo obligé base défendre baboma nanu Faga le grand danger oyo bakotika te l'homme à abattre. Bon, moto na ngai oh boss Faga is married, Faga abala but no one knows. mais moko te ayebi esika nini famille na evandaka. Faga is very secret. Faga alingi ba secret mingi He knows the game. ayebaka po ayebi je o ndenge salemaka But not to worry. mais bino bobanga te I'm on him. nayebi naza na esima I have an informant. naza na moto information oyo azofouye azoluka I say everything and Nalobi. every information akozulanga ba information I tout need oyo naza nango besoin to bring Faga down. po nakwesa moto Faga tina se petengo akokweya We always smile. biso nyonso tokoseka malamu Henceforth, ebanda lelo we shall no longer be known as tokozala susu te lions. na bakombo oyo toyebi les lions doux tokomi ba méchant lion And of the wicked lions that we pe are, lokola toza ba méchant lion I want you all to strike. nalingi bino nyonso boyeba kofrape I want you all to tokoatake sans recul oyo toyebi wana eza devise boss strike. voilà à réveiller moral ya bacombattant Strike them all. frappez-les tous donc ngambo na ngambo bato nyonso basiliki voilà toyebi banani baza bapatron na kati ya monde yango voilà toyebi moto oyo asalaka mpe affaire un patron ntango aza na cop toyebi na ntango ake quelque part donc basalaka affaire à drogue bango moko bayebi ndenge basalaka na bacode na bango voilà quelque part moto moko azobengabenga tosi tomona ye deja na Faga kuta abengaka evie na ngai me likambo ngo ekomi nini Jonas ye yo ake na terrain alotaka ndoto nini tomonaka malgré cela bangi te alobi aza mobali qui ne risque rien à rien amema valise ya marchandise na ye nde kotika marchandise na ngai aye pe
aussi direction ya bien nzoka na terrain ke ba bazalaka prudent nzoka lisasi tala ebeti masasi ebandi coup de feu nzoka na terrain sakaboye moto akopesa drogue na moto akopesa mbongo bazalaka bien préparé nzoka affrontement tala azwi lisasi Jonas azwi lisasi akimi mbali boso kake ake na terrain akende boye mbala moko doge epesami masasi ebeti mbongo epesami te yango réalité ya monde ya crime nzoka affaire yango basalaka yango boye moto nyonso azalaka alerte si bozobima bozalaka na position mpo monguna koya mbala moko abandi kobeta masasi tala na nsima moto oyo ayelaki affaire ye yo alali abandi koloba nakanisaki nakovivre mpe na kokufa na manière oyo te nakanisaki liwe koya me na baposition oyo te bana na ngai baza na vie ya bien na nsima na nga ata yo moko vie ya motu otangi mingi kasi ozwi eloko te mosala te eza mawa oh voilà moto moko akufi un patron na kati ya crime un patron na domaine ya drogue tala sikoyo ndenge komi akembala liboso azwi lisasi akufi te me ondenge makambo yango ekokisami kaka mpo na ndoto mpe makambo yango ezali kaka boye alotaki akendaki kotika marchandise akendaki babetaka ye masasi na réalité mpe esalemi omoni ndeko na ye ye kutu lero oyo akebi yenga aza na batango ya bien na batango ya bolingo na batango ambiance ye mpenza mesana na ye poko pango abandango kala mokolo akotisa leki kuna na ntango oyo sazwi lisasi me bango kote oyo baosala baviva na bango voilà atiaki leki na vrai danger ya kokufa alinga abomisa leki likolo ya mbongo donc ye bangonga kitoko donc yake bajenda aliaka mbongo na ye boye likambo te atiki leki na likama Jonas azokima na pota na loboko loboko ezoki bandeko ndoto ezalaka révélation po soki asalaka ndenge alotaka ndoto aboya aya te nde azwi mpe lisasi te malobi qui ne risque rien na rien loboko yango wana ezoki azwi telefone azobenga nani nayebi kaka obenga vie na ye yaya oyo akotisa sûrement na circuit ye wana justement azokumba azwi telefone oyo les jeunes billionnaires na mboka oyo peti na nga vanda wumela nabengaka les grands billionnaires les plus jeunes leki azobenga na pema yaya nalina kufa yaya nakokufa yaya naza awa na pota lisasi olobi nini ayoki leki azoloba olingo kufa na kati hotel wana okendaki bato nyonso bakufi Jonas olobi otikaki pake nde tolobaki nyonso nakendaki nango oyebi nakomi boye mbala moko bato masasi bato moko babeti batire mpe boss akufi quoi bon ça va oyebi nini zalaka esika ozali tala kokota te na kati ya ville na biso comme ça nakotinda mbongo na konti na yo nazomona osima nakoya akompane keleki akokufa donc mbongo yango eza mpe na makama chéri est ce que ça va na yango alinga kufa te ndeko na ngai asalaki accident makasi elingaki eboma ye nzambe na ngai mwana mobali mawe mais oyebisi asa libanda mboka est ce que tout va bien oui non limbisa te moi confusion accident ngo ezalaki tellement makasi ke nayebisi kaka mpe mananu mpe sika azali
Ema, ouais. Thank God he's alive. Abombi lisolo alingi te mwasi a comprendre pas yeba. Parce que koloba jamais que na kotile ki nanga na faire à drogue. Ake ko livrer marchandise ba bete lisasi. Wona li akobeta lisolo bongo jamais. Donc nzelango alandi nzoka na liwa pembeni. Auto chrétien liwa -5 ke tikala ki bazwa yeba boma. Nzoka nde alingi mbongo poza licencié azanga ki mosala. Chômage etindi alanda ba conseil ya yaya na ye. Tela bisika qu'est-ce que se retrouver nzoka terrain eze sika babonga maka. Moto azotinda yeyo boss alobi kende ye pas zozela. Azozela moto atinda ki azongi sa réponse. Nzoka tinda ki un nouveau moto sika na terrain. Donc boyende basala mbongo na bango. Donc na film tozo sentir ndenge réalité et comme na bato basala kambongo na domaine ya drogue ba trafic do babongisa masolo na bango na minduki po ebi position monguna te bazalaka après po ekoya eya azo c'est la mbongo moto akendaki azoya te banda akendaki suite te donc atako benga nano abengi te. Donc, il y a ce raisonner l'art na minute oyo. Nandenge basala kopa mbongo. Nandenge pe ba mesana na lisumu. Voilà ndenge ba accompagner ka kopa l'art. Donc aba engage ka batuna na batuna misana bango. Ndenge ba na basio pe basana misana bango. Donc kopa na bango pe ba futela ngombongo. Azana ba réaction moko brutale. Azo comprendre que lo moko zo simbate. Azo c'est la makambezo yate. Et le belanga. Est-ce que c'est un boss? Et un nengenin. Le banan. Affaire ngonda ni tu ça urgence. Urgence à nuit sous le belangai. Qu'est-ce qui se passe? Makambozate. Mutakufi. Affaire nabiso ezate lelo. Kopeza kokufa. Basolo banaike kopeza kokufa. Donc mutaoya na mbongo azate alinga pete masole eze eyela ya kobeba pesela ngai What information? nazo information bien information nini information lobi ke non boss nzoka kuna na terrain bakutani na fondement lisasi ebeti après que ba livrer paquet batiki eli mbongo na moto moko boya za malili fort na terrain. Bon, siko suka nango. Alors, motongo wana oyo boyebite na terrain, akomi wapi? Azana mbongo to te lokote kutu information elinga te soki motongo aza wapi. Siko boss, na batu na ye kuna na terrain babomi bango. Baye babomi bango baza ben koni, baye bien tenzela bauti. Bakotika babomi baleki. Oh, merde. Enfoiré. Tant ba pesi rapport à Siliki. Tala, eza mutambu na yebi. Ba piéger ngai. Mutu moka piéger ngai. Donc na yebi. Donc ça na batu o balingi pe ba zombongo na ngawana. Na comprendre. Mutu moko alinga zombongo wana yanga na tsenga na mutambu. Hey! Enfoiré na mutu oyo asalinga boye. Boy yoka ngai. Nebi ndenge na ogere likambo oyo eza Gamba. Gamba nde mutu alinga sala nga ba foje. Donc Gamba azo sauter premier. Ah donc eza suka na yo osakani mbalo kokufa na kozwa yo na osaka na yo na olakisa yo osala nga boyete osuka mabe na osukisa yo na bina fingi of Gamba. Ayebi akokima na mbongo na ngate na tike pamba, c'est impossible. Tela abandinga okokima na mbongo na ngate na lobi yo mbongo nango koliango te, tu ne peux pas. Na tika affaire mbongo te, ngapo na mbongo na bomaka.
Donc ye moka comprendre nani aza na sima ya action wana a ciblé alobi Gamba ayebi tellement ennemi na ye malamu ke a sentir que attaque wana eutaki esika mosusu te. Coup de fil. Voilà, a commis paniqué pe agité. Nani wana? Oh, mais yambaka mbala mogoti. Who the fuck is this? Yo nani yo? Yo nani asolo ba wana? C'est qui? Nazo tuna yo nani? A suivre bande kotokozela réaction ekoya grave moto ya tika kate. Ako répliquer na yebiye. A suivre bande kotokozela lisolozo continuer na 6e saison. Likambonini na danse ya Python. Mabina ya nyoka. Nsoke sa mabina ya kanda pe ya liwa. Esilite tolanda. Oyo bandeko 6e saison. 6e partie. Likambona danse ya Python. Voilà. Bazako s'affronter. La loi du plus fort lokola na jungle. Tozana 2 ennemis redoutables. Toyebi Gamba. Nanani na Faga. Voilà bazolukana. Eko suka wapi. Tolanda. Mutazo benga na telefone yeyo. Zerana na banda ko se présenter. Kombo na ngai Gamba. Oyebi kombo na oyebi yango oyoka yango déjà non? Faga. Yo soki nani ba benga kayo. Nano monelo côté. Je te promets, il y a grave, il y a pire, il y a relingue comme la yo. Hein? On les a conseillé na pesa yo quoi. Eh Gamba. Oyebi le koto sala. O la musi bets. Demo katinanga. Olamusi satana bato avanda ke katinanga. Alors, nako betelo mondule o yo tika na kobina te. Oyebia. Okoki matena mbongo nanga oliango vandi c'est possible wana kutu na mokili ote. Tela. Na mokili ote ngai Faga. Nako sakana na vina yo. Gamba. Okoki te. Wana ndazo bisa yo. Tu ne peux pas. Faga. Kangana monoko na yo. Silence. Hein? Nani maître nani mongamba. Okosa jamais maître nanga. Jamais na mabele oyo. Esa na liwato na bomoi. Okingai. Okao yebite. The prayer of every father is for the child to be. Oyebi prière ya mwana nyoso zakaki ale katata tata na ye. Gamba yo kakotia monoko te. Ngai nde mutu na tikali nazaka maître na yo. Ngabtu na kocha yo. Jamais élève azalaka makasi to mayele koleka maître na ye. Impossible. Hein? Ngana za papa na yo, na coach na yo, na père no boulot, na lakisa au terrain, na coach na connexion. Obosani? Oyebi okasi okomi grave. Okati kusiko boti mapapu. Omona ki ozana na rien, ozana no pamba. Oyebi ngabi Gamba. Obosani? Oyebi n'est-ce pas? Merci pour na yango. Nzaba kumisa moyebi ya. Ozape mambo ya famille na biso te. Na ozape ndeko na ote. Na pe na kombo na ote. Faga. Naibi tellement bien. Ok. D'accord. Zovo nanga enregistré. N'appel Oyo. Po yebi koko tracé. Appel nangai. Naibi so sangwa bien. Ingénieur c'est la koma kambana nyonso. Awo monie ezaki asuka. Nalobika ka je t'aime beaucoup. Wow! Gamba namboka na ye. Mbongo eza lengi. Auto yiba affaire ya mbongo. Ba yibi mbongo ya nani ya Faga. Asilika, atomboka. Enfoiré Gamba. Sale fils de pute. Voilà ye koto yo mafute mata. A comprendre mutasale attentat. Longa le bosolanga, longa bungana, longa le bosolanga. Bango na bango ba yebani ke mutasali action oyo ezaka ye abengi pe a confirmer ezanga. Et bongo ye koto ya kotika pamba jamais na yebi bato ndenge bazalaka. Donc to préparer réplique. Siko tokotala ndenga ko sala réplique.
po akosala jamais yuma ya gamba. Mongongo zoloba na se na telefone. There's 2 children in the village. Nzoka information ezopesama aza na mwasi na bana mibale bavandi na mboka. Ok, nayebi nini nazotindela yo. And I'm yet to get Bon, nazosela alerte for my accurate po information na pesi eza sûr. Bato batindamaka baluka baso information moko azoloba apesi information ke nayebi mwasi na ye na mwana na bana baza na mboka. Nzoka balobeli mwasi na bana ya faga. Ennemi aza bien organisé pour que de combattre eti na source. Moto wango apesi formation. Ah, my name. babengi nga roquette. It's not Ezaka te likamba ko tirer roquette. Mais likamba ko tirer na maloba. Pe na information. Bato bafuta maka. Ba coopéraka po baluka information. Et yeba information coûtera trop cher. Nini ngo kaka. Bato misato, 3 combattants bien armés. Moto yo pe akotika te na yibi bajar na bango. Ayoki na telefone ndenge gamba pese lié. Awa pe faga abongami. Donc ndakala akoti na mai alobi atelemela requin po bango nini bango mibali baza na océan baza na mai. Donc balingi bango nyonso babengama bambisi. Mais azelanga na kobetela mondule ndule oyo ya kotikala kobina te. Ate kutu mwa puka moke alinga alakisa makasi na ye. Alinga kanisa ke ye akotelemela nzoko. Donc azui sikoyo courage nyonso alati po ameka ngai. Suspense. Nazotinda bino nyonso ndenge boza wana. Bokende na kati ya babalabala. Boloba na bato nyonso moto nyonso aza na posa koyoka. Boyebisa bato ete ngai faga. Ngai nalingi nazwa gamba mort ou vif. Azala na bomo itope ya kokufa. Boloba na mokili pe mokili eyeba. Bato bayeba. Pe soki information zali. Moto ayela nga information nde na kozula gamba. Pe moto akolobela nge sika gamba zali. Akofuta mana ba dollar. Atie mbongo anje. Moto apesa information. Alors, on a déclaré que aza personne non angata nakata vinanga. Alors, on a décidé naza prêt lelo na silisa moto nyonso na mokili wa bibenge ennemi na ngai. Alors bokende bokoma na mokili kuna boloba na bato nyonso. Alors, allez-y. Wanesa liloba na ngai faga. Bokende bosakola boloba na mokili mobimba. Mot d'ordre pesami. Donc bangonde basa nini exécution. Eh, roquette ça wapi na moni ete. Ah. Oh, ngape na yebite boss na moni ete. Bobenge na téléphone. Roquette motosuka oyo ayete lelo na rassemblement. Or que roquette a autopé formation quelque part. Ateka ke formation bafuta kaye. Kaka ndenge zalaka. Ennemi akozwa moko kati ya benemi. Akokomise espion. Espion ndako pese formation na ngambo. Ah, bazobenga rocket aza wapi? Oh, rocket.
moto na ngai roquette oza wapi boss alobi omona nawa wapi yo yaka sikoyo voilà moto bazobenga nzoka asa komi traître azoteka information mais makambo nini moto azosala ko baréaction eza mosusu bazomona moto yango azoréagir mabe. Ah bon, eza nde ye. Donc à comprendre ba faux mouvement salemi na kati ya lisanga. Donc réseau eza kobeba ba intrus na ba inconnu na ba espion baza na kati. Omoni mokili yango tofandaga oyo c'est l'enfoiré de monde tozali Rocket nzoka sa trahir ngai. Donc ake koloba n'importe quoi pour trahir yo na ngai. Omoni mokili yango toza ya ngwana. Et YSP Rocket à côté de la liste noire. Azana liste à vue de recherche. Mort ou vif. Bango basela eloko zoela bango. Bulldozer ezobima ezokende ko niata. Oyo nyonso akozwa nzela na yi. Oya mibenge nemi na ngai atanga mikolo. Naza lokola scorpion, naza un lion. Nazali le grand combattant, naza maître de guerre, na feroyo, naza na lipasa te, naza na moto ya poa nanga te, babenge nga faga. Bokende kuna boluka ye, boluka bango ndenge na lobi, boluka nanu gamba, bolukela nga pe Rocket. Pe bokende boye langa réponse soki te boye pamba na bomi bino. Voilà ba pesi mission batumi balé baza recherché gamba ensuite motomoko kati na bango Rocket. Affaire na bango nde yango yo do traître abika kate. Yeko suka wapi? Donc va déclarer déjà guerre. Keba bakozo moko na kidiba. Donc keba na nzela. Keba na sikozo kende entre Rocket na gamba bango mibale baza na liste noire. Oya kozwama akufi, oya kobika abika. Bon bango na bayeba koto yo gamba aye na kare la police. Bango na bakomi wapi? Yepe aza maître pe leader na kwena yi. Donc azo régner na ba combattant na yi. Voilà, yende mutu a suscité guerre contre Faga. C'est enfoiré Azawab. Azate, nakati mutazate. Baiko lukanani. Moto kimya batami sotala. Atali batu na manduki amoni pegena ni gamba. Aye koluka moto. Tela yona. Namoni bokanga yona. Moto baiko luka. Nzoka ponyoki ingénieur. Na comprendre ingénieur oyo azo tracer bapel. Gamba comprendre que yende mutamona kaye a repéra kaye appel nyonso yazo trasango ingénieur fakufa omoni siko na mulongo kati na bango pe tomona Rocket moto bazolobela na ngambo kuna akomane na ngambo yo siko ingénieur abatami akimi
azobanga mpe liwa do baliaka bambongo ebele me liwa pembeni liwa eza mosika te balanda ye baboma ye coup de feu suka nango lisasi azwi lisasi okima omoni oleki lisasi na mbangu te okima koleka lisasi yo osaka na liwa olingo loba nini pardon boss pardon yo ozolela ozosenga pardon ozobondela nani nani ozobondela o pardon bobomanga te pardon ndakosala nyonso mpo na yo mbala nsima oye na mokili oyo yekola kosala ordinateur no na makambo malamu yo osala ordinateur no makambo mabe rocket ye wana aye na ngambo oyo boloba olingi nde sani pardon nalingi vi na yo nalingi vi na yo esuka awa kombo na ngai gamba mpe nazali na guerre moko sérieux na faga nakanisi oyoka mongongo na ngai tellement balebele ko oyebi nga bien oyebi naza na sango boyei malamu na Jérusalem bonjour na bana Jérusalem coup de feu baboma ingénieur alie mbongo epe bele abandaki koyeba kotrace bapele oyo ekotaka place nyonso gamba to bato na ye bazali yenda sunga faga tellement ebele position benemi ekoyeba na su te mpo moto abandaki kotrace position yo wana kufi donc guerre yango fosa mayele babunda guerre yango ngulungulu te bangwana bakei liste eza molai bayebi sikoyo nani fa koya nsima wapi tozali koto oyo likambo eza nani wana bamure abo yaya oyo akotisa leki na connexion aza mpe na sheri na ye ye kuna azovivre bilengi na bepoka bien masolo bamure masolo bilengi voilà yazoseka yazosepela bazosala bacalcule azosepelisa mwasi mbongo ezali okolia okolata oza na posa biju eloko te wana biloko apamba koyebi no ntina mbongo kasi na ndeko na ngasa na Londres esenga kuna babejara babiju wana kuna eza facile mbongo yango oyo mbongo yango ekipaka bagenda bien mbala moko coup de fil allô I am Bepel. Jonas, c'est là. Oh, Jonas. Leki abengi. Toyebi likame komelie. Abimi libanda pa lingite masolo yebana. Pour leki akokufa likolo na yo, au branchaki ye, au memie na connexion ya monde à crime. Moi, si azulinga yeba, c'est quoi le problème? Oh, Jonas. Oh, allô, Jonas. Allô? Hello? Jonas. Kila. Yoza wapi sikoyo? Sikoyo, conditionné oza nango. Leki azobenga, azoloba na kimi, nazana esika moko bazo soigner na docteur moko. Ok, d'accord. Nakanisi, oza pembeni te na ville oyo tozali. Okoti na kati ya ville te. Bon, naza obligé na répondre faga. Komeka kukutu te kopusana na faga. Kokende pa na yete sa mbongo. Soki mbongo yango yete. Akokato mikemki apesi bambwa balia musuni na yo. Komeko mona yete. Ok, Jonas. Zalaka ya kobatama. Nazo tindela mbongo na compte na yo. Comme ça sima na koluka yo. Ça va? Oyoki ngati.
Olobi. He said, "Ojuna, can you hear Eh, what Olobi he said?" nini? He said, "What?" Tala Olobi tika koloba bongo te. Tika Jonas. Azobanga pa yebi danger ça na domaine basalaka. Ayebi ke moto a confiance aza te. Likambo na mbongo oui, mais liwa pe zalaka. Po babomanaka même sans raison. Abangi leki koya te kopusana na ville te. Zala libande ya mboka. Azobanga babomela leki na Jonas. Ah bon? Oyo yebaki ba danger. Otikeleke kota kaka. Lelo pe akwei na likama. Akendaki kobeta billard, tela boss. Voilà les patrons. Ya baza na monde yango. Batu baza na faire à drogue na terrorisme. Akendaki kobeta billard. Donc na liste ya benemi motoyo azana bato oyo fo abo makut ke kut bakote le melaite na kati ya opération akobo maliboso gamba wana eza déjà na liste. Ensuite Rocket. Oh boss ozalewa kopia neni kuna. Ah boss webi na jeu formation bapesi nga sango nazwi yango na source moko sio oyoka arinko motoyo aza na mboka ake na village nzoka ake kosalisa libala na ye ake kosala coutumier na mwana mwasi moko alingi tellement mingi mbongo yango nyonso ya biso eke nango kosala mabala na ye. Moto mosusu nani Jonas na minute oyo akimi bango nyonso baza sute bakimi bango nyonso. Voilà, ministre information yewano. Aye une information. Information yelingi sa kokokate. Ça ne suffit pas. Et ça nango gravité. Est-ce que oye elinga sangote na ngambo ya gamba? Ah, nani gamba? Ah, rien non na zo information kuna te. Et le côté, ba bisinga rien. Mais oyebi bato nyonso bayebi bazoluka nde bazwaye bato na biso bana terrain nazo biso boss bato bana terrain bazwaye. Bon zana benga na Rico. Alors nayeba soki ya solo fenza mikoti na bakalkila kosalaka mabala azoke na mboka mosika toyebi te mpona mariage coutumier biso toza na faire awa ye azokende kobalabala. Rinko bras droit moto confiance ya ye moko boss azwi telefone abengi timie ake kobala na ye moto ake kobala babengi na telefone azoyamba te. Moto yango trop occupé nzoka nde fala répondre boss na ye nzoka baza na posa basalisa opération moko na rappeler boss na rappeler je te rappelle moto yango azokipe te boss abengi azolanda kutu te aza concentré bakote oyo ye mpe azwi réponse te. Et ça clair, Rinko aza connecté na opération oyo tozolobela awa. Ah oui, ndenge nini moto aza occupé na téléphone azo koka ko répondre ngate. Ah c'est vrai boss moto penza akosala nini na minute opose ayamba te alobi ako rappeler mais na sentir kaza trop occupé. Rinko azo occupé pour répondre ngai faga yoka luka oyeba esika libala ngwe kozala na mboka wana wapi pe mukolo nini nayeba akoba lukela mutu na ye apesi ordre bokende na sena pose formation moto oyo azokende mabala
alors que naza na posa mutu nyonso na opération. Ah, Jonas aza wapi namona ekala azokaki pota balobi na ye abima mboka akota mboka te toyebi tokozongela ye nsima na ngambo oyo basali bafeti. His name is Rocket. Bon, boyoka na présenter bino moto Rocket. But I call it Alors nga nazobenga ye the rocket launcher. nga nabenge lanceur de roquettes. It doesn't need an Aza na airspace posa kutu te ya to launch espace his rocket. po azwa moya kotire Launch roquette his rocket from akotire na position nyonso bisika nyonso na ta nyonso his information. kaka ndenge moko pe ndenge alansaka information. Take a good look at him. Alors bayaya botala ye malamu He is my chief aza sikoyo chargé na ngai information updated. aza wana mpona kopesa ngai information na mise à jour So guys, à tout niveau. I want Alors you bino all nyonso nde boza wana nalingi sikoyo to show you bino your bopesa ye respect rocket. bozala sûr ke boza na posa ya moto oyo. Alors Rocket omoni That's bana catch membre up. ti osentire na présenter wana catch up Bonzo, wana bonzo Lady awa Black, Lady Black Billy, Billy and pe Joanne. Joanne. Alors ba master Rocket. oyo na présenter bino Rocket atiraki information. Wow na sepeli fort namoni ba lion doux ba lion na douceur etetetetete No. kombo se bon wana tozalaka kala Gentle lion. les tendres lions But now, lelo to changer to koma ba méchant lion ba lion ba kosi ya kanda to koma ya bakanda na minute oyo kanda ndio se mata obi nazo sepela namoni bino you're right. nayebi déjà que toza na opération pe toza na terrain oso comprendre toza déjà na terrain. I want your Alors nalingi sikoyo bino bolinga moto makasi aza ye moko unique aza unique na domaine na ye. and that's Voilà why pourquoi he's here with aza na us. biso lelo nde na lobaki liboso awa azali moto oyo aza na information Information. aza branché. And Alors everything nyonso he's got to tokosala do to mpona bring kokwesa Faza, koboma faga he's gonna ye nde moto akozala na contrôle mpe akozala leader na kwe wana. Bino nyonso bolanda commande na ye toyokani très bien. good. Rocket Rocket. gamba While I Webi, step away, let them soki feel your naza te basentir what yo I'm talking about. oyebi eloko nazoloba ti. I'll see Bon you d'accord all natie later. nanu nazoya na komona bino nsima. Voilà mot d'ordre epesami présentation baprésente oyebi moto oyo aye na ngambo oyo lelo awuti na ngambo ya benemi ye kuna mpe azalaki kopesa information aye sikoyo na ngambo oyo balesi ye kitoko atrahir atikali apesi bango plan donc bayebi déjà mouvement ndenge kozala azolakisa bango ndenge bakokota ndenge bakokende ndenge bakosala mouvement. Donc aza mutu moko boye aza makasi na terrain bango nyonso baolanda je baolanda mouvement There's one thing I believe in that keeps me going. boyeba Make the rocket eloko oyo esalaka ke roquette identity ekende etire na cible is all about. eza likambo ya koyeba esika nini cible na yo azali oyo ntango oyebi esika azali okotire mpe mbala moko ekozwa ye. Ngambo oyo toyebi nani azawa faga donc toyebi les deux ennemis redoutables oyo bakoki jamais koyokana. Mbongo na nzapi Rinko mbongo na nzapi oh Rinko tala oyebi osalanga ba jet tala wana ba jet bana mike wana pardon nalingi te nabia moninga na zapi oyelenga mututi azolobela nani Jonas azotuna merde enfoiré nabia nazala posa koyoka eloko mosusu te pesanga kisanga mbongo na ngai loba mbongo na ngai zapi banda tinda Jonas ti lelo Jonas amonana te
oyebia Rinko tala na ministre oko suka mabe ozobunga so na moni mbongo na ngate ba okolimwa na olimu sawu tala oyebia oseba je na mutu mabe fo mutu lokolanga oselanga bashe wana tala na bia nana ta wana te Rinko tala na ko sukisa yo soki mbongo na ngi monani te na olimu sawu olimu mukili oyo abalukele Rinko ekomi ya bakanda moto a confiance akomi moto moko a abattre azokebisa Rinko soki mbongo na ngi monani te moto tindaki aza incompétent abungi azomona te Jonas bakomokana ye bakokana Jonas po yende mutu fala zonga na mbongo bapesaki marchandise akei epesaki matata masase beta abunga na histoire. Voilà patron asiliki. Bango pe bayebi mot d'ordre. Donc awa master ya libela zalakate. Ennemi pe ya libela zalakate. Wane za monde na bango.